Maman Nicole Yefa, Moi Pesanza, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Okoto, Dieudonné Imambe. Alino Bobo, Naila Gauthier. Allô Rachel? Boni. Ça va bien. Na yope hein? Na ba famille kuna papa wa mama. Aujourd'hui c'est préparé pour le 17 février à Genève, soirée Saint-Valentin à ma femme actuelle. Oui, on a fait. Donc, c'est vieille, puis bon, c'est biso na moni bongo na nini kuna bazo bongisa vraiment basi moyo donc journée wana babi femme actuelle toujours n'attend na moni bongo Flore Bandu, Morena, Mamireille, Rita, baza belé, baza très gentil vraiment. Et on moni que journée wana ezala bien photo donc kuna vraiment le 17 février. Et puis, je suis sous une idée d'aller former pour la musique vraiment. C'est la soirée vraiment kitoko na kitoko. Bon, ça va moi. Bon, si ton gars derrière là-bas, parce que on est dans Saint-Valentin. C'est bien de se préparer. Calamine était déjà, tout ça sur les jours, les 20, combien les 17, il y a Calamine. Merci beaucoup ma belle. Non, ben non, moko. Ngabe na sepe na appel na yo na salo ka juste rappel lisusu pour la journée wana. Moko bisous ensuite let's banda kana aussi ba on a temps là. C'est sur la fatigue. Là. Les résultats testés. Oh. Négativité positive. Zambi. Gaza malade. Nzambe na kaye mbalo nzambe mbalo yo ngala bimaka na ngai te na saka mobulu te nzambe na komana koza la maladie ya sida nzambe na ngai eza nzambe mwana mobali oyo nazalaki koloba mobulu na ye nzambe naboza nzambe juste nzambe na ngai nzambe juste papa okozotinanga bokotikinga ntina leki vraiment lisusu na toile ya baka ya sida nzambe ndenge nini ngai nasali lisumu te ngai nasali mobulu te ngai nabimi na ngai na mibali te ngai nabimi te nzambe na ngai ye nzambe mokili ye nzambe mpona nini osali boye nzambe osali injustice oza mabe. Allô ma Vivienne. Mama ya monene kwelinga ya wae yaya obika na okaki nzoto bien te neti ba malaise na okika bien te na kena no epa médecin na ngana basali nga contrôle bajunga ba makila pona ba examen nyonso oyo botindela nga ta résultat na ndako eya na ekotanga na courrier na tangi ya balobi na sida yoza ser na nga na kobombela yo te mama na ngai nabengi mwana mobali oyo nabengi etala mosala futi nga mosala ne ya mobulu ya kindumba libanda amonaka mwasi na Facebook te WhatsApp te Instagram te nzambe na ngai Instagram Facebook ebomi ngai ebomi mobali oyo nzambe ma Vivienne oyebi na suki me ba mibali na biso
ba gentil te nga lokola kama mobali oyo nazalaki fidèle nazalaki nayebi na ndako nazopima te nazosalaki nduba te lokola bamibali oyo balingaka na bango mpe basi oyo bazalaka bango kalme te balingaka basi ya mabe nga mpe nazosongisa yango kaka nazosongisa yango lisusu lokola ya zongo epai ya mwasi nga nazosongisa yango epai na bango bana mibali nazosongisa yango nazopanza sida yango nyonso nazopanza bonga bundeli ngai te liboso sida yaya aponi épreuve ya mabe Maviviane bakalisinga te Maviviane nzambe aponi épreuve ya piaka te ka ya sida Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Merci maman, c'est gentil. Ça m'a pas mouru. Merci, ça m'a pas mouru. On vous rappelle après, puis pas Francky dit Mbote. Merci. Merci. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup bandeko oto ti ko tourner na bino série oyo nalingaki vraiment ko sukisa na maloba oyo parce que tozo vivre na kati ya monde moko vraiment ba réalité ezo comme la bato ebele makamususu baninga bazozala ba victime nango. Alors série double face oyo épisode oyo na sali ya mwasi oyo azalaki na ndako na ye aza innocente azo bima libanda te mobali na ye amemeli ye maladi na ndako. Alors ngai kolakisa mwa moke comment ndenge nini na kati ya société na biso na kati ya bavi na biso ezala makambo so ekomelaka biso oyo tokanaka yango te oyo eyelaka biso à travers bato misusu mutu mosusu yo osali mabe te mais asali yo mabe ndenge tozomona lelo surtout maladi oyo etangami na nkombo ya sida mpona bandeko na nga oyo baza na même cas neti mama Nicole ndenge mama Viviane auti kopesa conseil eza na bandeko ebele baza kodécouvrir bamaladi ya sida na banzoto na bango mais ezopesa bango bisusu esprit ya vengeance eza solution te ndeko na nga
ndenge mama Vivienne atei biso. Alors même bandeko na biso pe mususu ozomona ndeko na yo aza na kati ya maladie, ezosenga il faut solidarité, faut qu'on soutenir ndeko na yo. Mususu akoki kozwa sida abotama nango, aboti mwana na ye, mwana akutani na baparents baza na maladie, akoli nango, peut-être un jour ekobimaka ki azalaka na maladie, mais boyebi te comment ndenge nini maladie wana eyaki. Misusu misusu na ndenge ya tonga ba injectaki ye nini na ndenge ya misisa na ndenge ya mko. Alors vraiment na biso bato toyokaka bato baza na maladie, faut kopesaka bango solidarité, faut pas ba critiquer ezalaka mingi po muta boye azobanga ntango azwi message wana nouvelle wana azobanga kaka ndenge bato bakosemoke na ye. Mais soki biso entre biso na biso solidarité eza kozala, soutien moral eza kozala, maladie wana ekozala ebele te na bato na ndenge ya vagence. Merci beaucoup na mama Vivienne batika motema ya papa Frankie Dilu na Yverdon les bains nzamba pambola yo na participation na. Et puis merci beaucoup na Rachel Iefa Asma na kata Switzerland na Suisse Almanique leki ya moto nzamba pambola yo. Et puis merci mingi na papa Camille azo ki ton na ye akopesa biso ba image oyo na musala na yo nzamba apambola kindi liboso na bosani bongo te ago pro de lumière nzambe yo pe kolo ba image na bosani bongo te papa Rekine Miala. Merci beaucoup papa na soutien na yo na kata émission otozo kende wapi bongo Nathalie bongo papa la biso Clément Mavinga kolo résidence libanga ya talo na mopandi na ye mama Henriette FMI. Alors merci beaucoup pe na soutien na bino na kata émission oyo. Merci beaucoup na Alain Diane de Martini grand frère à moto en direct na Angola, donc na vacances toujours bambote na yo et uti na Switzerland. Et puis merci mingi lisusu na papa na maman na biso bozaka na kati ya groupe WhatsApp sungande konza mapambola bino na musala ndenge toza kosungana ekende toujours liboso toza ensemble na kati ya musala oyo. Alors merci beaucoup na mon grand frère Yagi le verbe na motema na yo maman na Fabrice bambote place bozali. Tokutani prochainement na série mususu ya double face. Bye. Maman Nicole Yefa, moi il fait ça, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Okoto, Dieudonné Imambe. Alino Bobo, Naila Potier. Claudine Kino. Bobo Bobo, Naila Potier. Miss la Congolaise. Nalala Vima, Nalota Potier. Claudine de Quintario. Mungana Mwangina Mona Masko.